Je crois avant vraiment la pesa bambote na bayebanga na kotika bino vraiment bolanda pe élément oyo ya messe oyo uti koleka na mokolo ya lelo penda et puis on se retrouve tout juste après. Pe apemusaye na mokoto natina wana bon soto tele mesikawa pe ma proposition tele bolivie ya biso nganga nzambe na baselsa.
mbula mingi moto alingi kobikisa bomoi bwa ye akobongisa bwango. Moto ayebi kotika bomoi bwa ye awa onse akozwa bomoi bwa seko. Soko moto alingi kosalela ngai alanda ngai, zambi esika ngai nazali mosaleli wa ngai nda azali mpe wana. Tokelemi. Bandeko ba Kristo, lokola alobaki na ebandeli ya misa, lelo le 1er février ezali bongo mbula moko mobimba, jour pour jour ndeko wa biso président ya parti politique ya biso mosaleli wa Nzambe totangi bongo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atiki biso bongo tozali kotondo Nzambe botondi po ya bomoi bwa mosaleli wa ye. Toyebi malamu nani azalaki pe nani azali ye nani po ya biso. Moto oyo tozali kokondola lelo boye ezali ngai te moto nakoki koloba mingi po ya bino boyebi malamu koleka ngai, kasi ngai nazali kuto bolenge bwa ngai na souvenir oyo ye atikeli ngai mpe atikeli biso kati ya ekolo oyo ye amarke ekolo mobimba. Souvenir nakoki koloba indélébile, moto moko te ozala nani akoki koefase yango. Boboto personnellement ngai nayebi bo le père de la démocratie congolaise. Mpona nini nalobi boye nazalaki naino étudiant scolastique ntango nabandaki koyiba makambo maye. Ezali nde ye ntango ya deuxième république na kati ya dictature monene ezali nde ye moto azwaki mpiko oyo akoyebisa na bakonzi baleta ntango ina te makambo maselelaki kobongwana. Na deuxième république ezali ya ye la conférence nationale souveraine pe kote ekoma toyebi na étape nini biso tolekeli. Boboto bondeko tobundi etumba
biso pour par Christ. La émission sous le 16 février 1992, n'est-ce pas? Ndenge biso tobimaki na balabala bakristo biso bakristo totambolaki po ya kosenga te bazongisa misala kitoko tobandaki nyonso wana po ya kotombola ekolo ya biso. Totambolaki ngai liboso bazalaki scolastique kasina sultani wa ngai mpe nayebi boniboni bapanzaki biso a partir ya 16e rue, kasi mbuma na yango nde tozwaki etikalaki pamba te. Tozalaki kotambola elongo na ye na makanisi mpe misala bizalaki kosala ye, biso tozalaki koapprouve yango pamba te mbala na mbala tozalaki komona te lokola devise ya ye ezali koloba le peuple d'abord, ezali kokende nzela yoko na sango ela ezali naino koluka botongwani bwaba bongo moto nyonso akokota konzela wana moto wana tosengeli komona te azali mosali wa nani ya nzambe. Bongo ndeko wa biso Tshisekedi wa Mungu wa Etienne tomonaki te makanisi maye bazalaki kokende lolenge moko na mayebiso tozalaki kokanisa olamu bwa peuple tozali koluka te moto oyo akelami na elili ya nzambe moto wana abikela malamu awa nse yango wana moto nyonso akoya na makanisi lokola sango elamu ezali kotinda azala politicien tonani biso tozali komona ego mosaleli wa nani ya nzambe. Bana banzambe boboto bomeko c'est à tort que bato bazali koloba bino basango bokomi kosala politique, bino basango vous vous affiliez à l'opposition. Opposition entendant politique ezali bokote basango biso tokosala elongo na baye bazali koluka bolamu bwa peuple bongo moto nyonso akosala bongo tokotravaye na ye tokomona te ye azali mosaleli wa nzambe lokola yesu alobaki oyo azali contre biso te azali na biso elongo. Amen. Alors la momoni bomoi kwa le père de la démocratie congolaise tokokaki bobele kondima misala na ye tala boye lokola sango elamu oyo tomuti koloba koyoka ezali koloba yango polele soki mbuma ekwei omabele te mbuma wana ekobota mbuma lisusu te. Papa Tshisekedi bongo ibwaye toloba abungisi bwango
tobota nguma toyebi boni na bangagement na ye azalaki kokombattre nyonso oyo ezalaki kopekisa des peuples à vivre malade. Bongo peuple akomprenaki yango, ayebaki yango. Peuple congolais atiaki espoir mobimba epai ya ye. D'ailleurs, tokanisa ntango kaka na deuxième république bayoki sango te. Ah voilà, ye azali kozwa la reine du pouvoir. Ye akokoma premier ministre mbala moko biloko ezalaki kobanda na prix esali nini mbala moko devise oyo tokutaka monsieur le dollar ezalaki likolo esali nini mbala moko bombaki mituka biloko ya leta bandako bazwaki yango na nzela ebe basali nini babandi kozongisa yango. Donc peuple rien à démontrer là, alingaki moto oyo mpe alingaki na ntina soki alobi likambo peuple akosala nini akotosa moto eloleli wana tokoki kotala ye mosaleli wa nani banzambe atako akitilo mabele ezali mpo te exemple oyo apesaki biso ekotambuma toselelino totelema tobetela ye maboko makasi. Et de l'espoir. Là où tout semblait s'effondrer, eh bien, Tshisekedi donnait de l'espérance. Azalaki toujours avec les peuples. Yango wana tozali kotondo nzambi botondi. Tokotondo ye botondi mpona malamu maso ye nkolo abomoi. Asaleli biso onzela ya mosaleli wa ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors bana banza héritage monene oyo atikeli biso tobongisa yango te totala esprit oyo ye azalaki na yango ye ayebaki komibosana azalaki koluka na ye mbongo te mpo ya ye moko soki alukaki mbongo mbele alingaki kozala corrompu mpe alingaki kokanga mono kasi te lelo te na liwa ya ye toyebi boni amipesi kasi makanisi ma nzambe bazali makanisi ma biso bato te. Nzambe ye moko ayebi mponi abengi ye ontango naino tozalaki na mposa na ye makasi kasi ye moko nzambe ayebi mponi bongo nkita enene esprit wana
ekufa te kati ya biso nene boye boye te. Voilà. Alors esprit wana ya kosalela peuple, ya kosalela bana banzambe, ya kotombola ekolo, esprit wana toyiba tomitala soki tozali kolanda yango lelo. Badivision interne kati ya mouvement, kati ya baparti politique qui sont d'obédience de l'UDPS par exemple, personnel. Boyiba kosangana na esprit wana ya koluka na ino bolamu bwa peuple, les peuples d'abord. Awa tozali koloba boye, tozali koyoka te nalandaki yango mpe na RFI te bandeko basusu mouvement mosusu qui se réclame de Tshisekedi bazali na cathédrale Notre-Dame du Congo. Mosusu bazali na Notre-Dame de Fatima. Mosusu biso tozali awa. Nabanzi ye fondateur, le père de la démocratie à biso, a kosepela te, pe azali kosepela te na esika ye azali. Tosengeli kosangana. Ezali mosala ya zabolo ya kopanza po te ayingela wana, po te adomine. Alors tokosengeli bino bande boyeba kosangana, kotia makanisi ensemble, koyeba komikosana, bozongela lisusu esprit ya père de la démocratie. Tokoki kotia ye na molongo ya bahéros ya biso nationaux totali nani Nairobi azali Tshisekedi azali dans cette lignée. Voyez-vous? Et alors tobelisa te héritage wana ya kitoko. Tokoki te kotanga nani Kabila le père, lui aussi combattait pour notre pays. Voyez-vous? Pourquoi nous entre-déchirer? Voilà. Alors, celui qui a voulu le peuple d'abord, tu voyais ma commune, bon ça. Donc, on a voulu ce qui vous m'a écouté dans ma vérité. Donc, c'est un esprit d'oubli, d'abnégation, de sacrifice. Tu voyais ma esprit. Donc, rivaloriser, donc honorer madame notre père de la démocratie à Koyoka Esego et Sika ni Azali. Bongo Sika wa Bandeko, ezali kopesa passe. Un homme de telle trempe a koki kozala te un an durant na funérario. Lokola soukini pour des conflits internes kati ya biso bana Congo totala na ino valeur oyo ezali na yango mokili mobimba bayebi ezali kohonore biso te, ezali kohonore biso te. Les gens politiques boyokana malamu po te zoto ya ye etikala lisusu mingi kuna te
c'est pas normal. Tozali na posa ya komona nzoto ya ye awa tokunda ye avec tous les honneurs possibles. Il a droit à cela. Pe moto moko alongola ye ba honneur wana te pour des conflits politiques. To travailler na yango tozali na posa ya komona ye pe to honore ye azala na lokumu l'honneur oyo azali na makoi makoyoka. Grand merci na bino nyonso bo mesana kolanda la Servadi en tout cas. Bisous na bandeko botala anga libanda mboka. Maître Hakim Kabongo, Maître Kamenet Mbola descendant Simo Kimbango Babi, Robingele Botou, Maître Botamba Bola Ima en tout cas Boza Ebele, Hercule Bavoitou, Papa Marcel Nakatia Suisse, ma grande famille, la famille Pukuta, Patricia de Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta, Mami Pukuta, mes enfants Julia Diana Nathan Rosé, je vois encore Delriem Douboula, je vois Boza vraiment Ebele, Blessing Kunku, Christelin Kunku, l'air papa, Chris Kunku, en tout cas, na bino nyoso bolanda Rebecca Bilon de Pukuta, na Bossanité Balobi, tonton Victor Baza, grand frère propre avec sa femme, Blondine, donc on a là bino fort. Bon, continuez toujours qu'on s'abonner, ça la vraie bien. Sinon, au revoir et à la prochaine.